L'agence d'export et d'import Michelo Atlantic Shipping. Et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya kozwa koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Congo Promo Studio. Déjà, je dis merci beaucoup na bino nyonso boza branché na ngonga oyo pour na kolanda. Merci beaucoup na boss nanga, le boss de boss, le génie de YouTube, na benga kae bongo, l'ingénieur Raf Ngindou, ici Kazali vraiment, na PC vraiment. Merci beaucoup. Na nyonso azo sala toujours et puis na kobosa na te. Sa femme, maman Belinda, maman Oya Banebele, maman Oya Linda Kamotonio surtout, et tous les enfants na résidence na Banokuna na Dallas, na salué Bango, na kobo sanate Michelo Atlantic Shipping, babi Michel Lukadi Yende, mobi qui si vraiment yaba immigrant penza awa tant ozana mwa koli moko potinda na Afrique na famille ya zalaka wana penza na États-Unis mobimba pona kozwa biloko ko aider biso na oetangami kotinda biloko. Donc là c'était juste une parenthèse pour na koyebisa bino déjà émission o ebandi bokoto ebele vraiment bokoto naza déjà wana pona bino pour na moni déjà ba komo tuna ngai. Donc lelo na ekolobela eloko yo eza lisolo te mais non kobenga ngoni eza nouvelle moko nangina pesa bino ya musicien moko ya BCBG au bison stoyebi na kombo ya Nono Fuji Mumbamba o embela bison nzembo Mumbamba. Donc je vais parler un peu par rapport ya vinae, par rapport ya makamnae, juste ba news no ta ko zo lelo no ka ko vanda boite fallait na pesa bino et on a vu beaucoup poto solo là li solo ya ange adorable moko azala kina BCBG o ya za souté. Donc tokolobela sur vinae, sur makamnae. Donc je suis là vraiment, je suis là pour vous. Oh moni peke ozana ba suggestion, ozana ba remarque, ozana makambo ebele oyo koki kosala par rapport na biso to koyebisanga eloko na oki obongisana o na oki obongisa te bo benga kaka na numéro na ngezalaka affiché wana. Donc là je dis merci beaucoup na mon vieux babi Kodamboka na Congo Kodamboka ezalaka moko plus 243 00243 ya Willy Moucheni na biso. Donc vieux moko trop humble ya kipakane kutute azana juste pour na koedeka abatu ya Willy Moucheni. De loin je te salue déjà mon vieux, et puis je n'oublie pas l'architecte Simeon Musindondo, merci beaucoup. Denge oza toujours pembeni toujours ya koedaka biso ya kozala zalaka pembeni na biso et ça la toujours du bien. Et denge balobaka ba debitaka eloko nyonso toujours avec maloba ya bien ya kolo. Nous sommes des chrétiens. Je dis merci beaucoup à mon Dieu. Nzambe oya batela kingai na mwana pour moi nanga auto fêter vraiment une année de plus naie. Donc merci parce que nous s'est déroulé bien quand Nzamba lingaki et s'est déroulé pe bongo. Je dis déjà merci beaucoup à mon Dieu o atika kangate, que ça soit les épreuves, le haut et les bas, il est toujours là pour m'aider. Donc je dis merci à mon Dieu. Merci beaucoup à toi fille. Ah fille, how are you? Donc, Bazoze Belewana, Nabosente Nadine Sala, ma grande sœur, merci beaucoup à vous. Bozaze Bele Bokoti, merci beaucoup na Jocelyne Ilongo, merci beaucoup na Yope, na Bosanité Rachete Azekemba,
racheter à Zekemba. Et puis, Audit Tota Sombo, merci beaucoup d'être branché là déjà. Nalobi na bino bino bokoti déjà. Bobenga pe baningo no bakoti te bakota. Po bayoka makambu oyo naza nango posa ya koloba. Nalobaka toujours ce que vous avez na art ya koloba. Ezala déjà bien na musala na biso. Po okobenda bandimi ebele. Bamsusu bakoyaka batalaka lolengo lobaka mususu ayepe po yoka message tout. Donc donc lo bande nini musala to salaka ezala musala moko ya bien so ça on ndenga bien ezala toujours bien mais so ça on ndenga mabe ba percussion nango ezalaka. Merci beaucoup na bino nyonso bana nyonso ya Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Angola, partout dans le monde, en États-Unis, bana nyonso ya Dallas, bana nyonso ya Boston, bana nyonso ya Portland, Maine, watomoni ba Westbrook, ba South Portland, Lewiston, dans ba ville nyonso eza anakati ya Maine. En tout cas na pesi bino mbote na lingaka bino émission na bino yango Congo Promo TV ndakangi masolo anakati ya Maine. Donc soki bokoti boye bande masolo ngo ezokendeke pona be ndenge na zongeli bonoke na bino ka bongo toko kende ka bongo. Là c'est Sandra Mumba qui parle. Donc je suis là pour vous. Merci beaucoup Kabibi Balemoski, ma copine de l'Ouest, je te salue. Je n'oublie pas Nana Bodouga, la surnaturelle. Donc la surnaturelle, on a payé staff dans quoi Jilingala, donc binonia surtout. Bozaza est belle kuna la Congo et mon grand frère Jupien Nazaire. Babi, le grand Solba. Jupien Nazaire, donc je te salue. Na bosanité ba nyonso bolinganga émission za non e bande ça ina ndo boaka donc peut-être ba komi da mutema moto bazana besoin ba yebelo ni na lingina yebisa bango na ngonga oyo. Là déjà je dis merci beaucoup à mon boss. À mon boss donc nzamba bien tongo oye bakoloba merci ezal ngonga ya pesa kama pamboli. Donc mon boss merci beaucoup pour l'opportunité oyo. Là nalingi vraiment na betali solo muke ya Nono Fuji na moi babiloko na zwili bino moi ba quelques informations au na zwili bino. Nono Fuji azalaki musicien parmi ba musicien BCBG au na salaka promotion na ye surtout Nzembone Mombamba na CCTV ton nazaki na Congo Kinshasa. Donc c'est parmi les gens pe azawana ayebi qui est Sandra Mumba. Donc Nono Fuji azalaki oyo twande kobenga na BCBG ba PPU bazalaki neti nde tobenga ba division non eza na équipe oyo ba beta kapenza na leader équipe wana ebushaka te mais ce que eza na équipe moko yaka avant tobenga ngo enlever les rideaux mais bazaka toujours bato mouvement. Donc bon bazalaki neti ba PPU donc avant JB amata avant JB na mouvement na eba mata bango faut ba beta balongo basala enlever le rideau ana. Mais Nono Fuji R9 c'est parmi les bons musiciens musicien oyo sali makamalamu na kati ya BCBG bon chic bon genre ya ba ange adorable ya JB Piana papa chéri Motopamba ndenge moi mi bengaka l'homme qui a sucré l'eau donc coco donc mobile ya pembe. Donc JB Piana et Sikazali Sultani Bambote Ebele la part ya Sandra Mumba et puis musicien surtout namoni Rio je vois Maître Ficaré bato ebele belo ba beta kawana ba sege maniata bato ebele po ezape na bato musuda ba longwa eti ba shine ba longwa donc bato bazaza ebele mais o nga na tikaki o nga na yebi ata bazali na mouvement te na pesi ba mbote ba Judel ba onyo surtout ba professeur Jules Kebans que je salue donc bazaza ebele escape ba Juno bazali ba minyo Abraham malgré ba longwa déjà donc ba onyo surtout na saluer bon parce que voilà vraiment zaki mouvement moko nande ko courtoyer trop vraiment na cadre ka ya koluka ba information. Là je vais dire que moi les solo mukie
ba o ba yebi Nono Fuji te qui est Nono Fuji. Nono Fuji aza musicien moko avant akende na BCBG abande ko évoluer na ba de tobenga bango ba groupe de talents quoi. Bato ba banda kasika ba musique ya manzanza ya ba simanda kuana au moins quand moi jeune garçon moi kombo moi nini moi nzete abetaka ayemba kaka boye donc o ba musicien simanda kuana quoi banda ko évoluer na baninga mususu. Mais tant où alingaka pistonné, là je connais même le monsieur, je lui salue déjà de loin, monsieur Olivier Confiance, Babi Olivier Confiance nde yende mutu a pistonna vraiment pour mon aki que Fuji azoyemba kitoko mais on dirait carrière na yezaki akobata ma alingaki vraiment souci nezaki que un jour akotana wenge BCBG ayemba banzembo na ye abimisa talon ne lisusu makasi sosi nezalaka wana yango a pistonaka vraiment Nono Fuji R9 que je salue de loin, l'homme de Mombamba binono soye binzembo wana Mombamba sasa tabanangai olia yakotumba na mwamba Nazanaguyo lingaka. Donc celui le monsieur l'auteur ya Nzembo wana na kati ya mouvement ya BCBG wana ezana album si je me trompe pas soyons sérieux j'espère un album ya ba Bologna wana donc Nono Fuji chaka Nzembo wana mais juste après ça toko ndenge tolobaki kande ko évoluer na kati ya groupe ya ba jeune talent et puis un monsieur nommé Olivier Confiance alingaki a pistonné vraiment pour à côté na masolo wa musique et puis alingaki a meme na groupe munene ndenge BCBG ezalaka groupe munene et pas sulutani ndalinga petit a évolué kuna mais tokolobaki ndenge ezalaki wana Nono Fuji azaki mwana matete na matete penja et Sika a évolué vraiment trop vraiment et puis juste après ça amekaki Olivier Confiance amekaki komemaye ti et Sika BCBG et répétaka à l'époque BCBG bandait ko répéter na Galerie d'Ixelles ezana ville batunyo so yebi Galerie d'Ixelles et Sika JB Pando bete ya mo ba concert na ye donc ezalaki wana po na ville wana ba place au JB ande ko beta liboso ezalaki penja chez la mignonne chez la mignonne avant la mignonne pardon ezalaki kutu na Samabi après Samabi azaki na chez la mignonne ba répétition na yema dans le kana Galerie d'Ixelles ti ndenge ba koma penza na boulevard du 30 juin wana je sais pas na temps oyo soki bazwa sur place mususu bien batika ka na place wana na tika ponga na tika na boulevard wana vraiment donc na boulevard vraiment du 30 juin là na koki kolobake Nono Fuji akendaki tikuna na place wana ya Galerie d'Ixelles juste pour ameka kosala test na ye ya liboso et Sika wapi bazwaka ye vraiment pour azaki na kati ya liste ba PPU puis on se rappelle Nzembo yo Jiba Beta eza composition Jube Piana Francis Kalombo Solution o ayembisaka bana nyoso bakote ba PPU wana bande ko yemba il y avait Gino il y avait Mignon Abraham il y avait Fuji musicien ni susonga na tangite nani pas alaka azala ayemba pe zakoko pa yemba j'espère na bosani pete nani suso ayemba na Nzembo wana garçon oyo zakoko ayemba et puis kombone ko ya so kombone ye na ko yeba toujours donc bon to ayemba na Francis Kalombo Solution Nzembo ezaka impeccable et ça la rage nango sur le marché du disque donc batu bande ko sepela makasi na Nzembo wana et bien ça parce que
bapesaka honneur na honorable Francis Kalombo Solution nzembo pe titre lango ezalaki Francis Kalombo Solution. Donc là ezalaki vraiment entrée déjà ya Nono Fuji pour abimisa talon na ye na misu ya batu la kisa batu de quoi il est capable na kati ya BCBG. Donc c'était juste ça. Papa chéri pe en tout cas asepela ki na Nono Fuji amonaki ayaki na innovation moko lolenge ka ayemba kawana parce que yeba nuance na ye ezala après prendre moko na ebo à l'automne. Ah ezala ka vraiment après prendre mona ebo à l'automne. Donc là déjà je dis bonsoir, bonjour à toi Landrine Zevo, la carte à New York, Landrine Zevo. Donc la question va mbote mingi comme tu es branché déjà. Ba ope ba kotite ka ndenge to solo la bokota ka malembe na pesi lisusu mbote mbote na ngai vraiment et kende tout droit na Miguel Mokonzi ya Chicago na Illinois na ngongoyo a Mokonzi na Iowa. Ça n'engage que moi. So lingi susuke et engagé yo olobito saleli yo mais la minute so to lobike ezandeye. Miguel Mokonzi. Miguel Mokonzi donc depuis Iowa, je te salue. Là, je continue toujours na histoire yango ya Nono Fuji. Après wana tant bambi Francis Kalombo Solution, babade ko évoluer kaka bazo ko évoluer pour au moins JB azalaka album quoi sala nango ba nebele azal quoi ba orchestre mususu donc bo sali album après une année après 2 ans au bimisi album mais JB orchestre alem so album moko même 5 ans kaka yango na yango nde écarte yaka omoni donc bazalaki na Francis Kalombo Solution et après ça après nzembo wana nde toyo mona Fuji aye kosela biso mumbamba. Toko rappeler bino Fuji a sali 18 ans hein. Donc tokanga na année donc a sali 18 ans na BCBG. 18 ans 1 à 8. Mais azuka opportunité o tchaka nzembo moko tala degré. So totali ba héritier wata l'air bazalaki na maison mère héritier kokota na ye album nyonso héritier ando kota ndo zanga otia nzembo te. Donc lelo so tobito tanga banzembo héritier tia na maison mère eza ebele. Pour album na liboso ayemba na wera eza obayi basala featuring na Ferré nostalgie. À laquelle j'espère. Après wana nzembo pe bayemba ka wana na alerte générale. Donc Tokyo lo baki héritier azana banzembo ebele na autant d'années sala ki na weranson. Mais Fuji côté na eto monique Fuji azana banzembo ebele te. Banda kota wenge BCBG bon chic bon genre ya Jube Piana a chekaka a signé ka titre moko. Francis Kalombo ezalaki mélange ya ba cœur na bango. Azaki ye mokote ezanzembo ya Jibe apesi bana po babima batu bamona bango ezaki bon nzembo ye moko asinya na BCBG aka na nzembo moko mumbamba ekanga epe tous les 4 coins kanga ba coin nyonso partout dans le monde yango pe esala Fuji donc tolo baki na 18 ans wa bête qui pas JB Piana kaka nzembo moko JB en tout cas de ces côtés là vraiment wana moi kana ya donc yango ya mo ba misi ba kena bongo mais ba misi en soto benga ya ba mikolo ya batata donc si on voit Jidel bon ba mesana bon parce que bon peut ba yembi ba nzembo ebele ba chepe ba nzembo ebele mais moi ba moi kana ya na ezakala bato asika. Mais Fuji c'était un bon musicien ayemba kakitoko acharma kakitoko ayebi pe ko bina mais banda bandi musique kaka nzembo moko donc eza vraiment je sais pas ce qui azanga ki Fuji nda zanga ki banzembo ya kosalaka po côté mso Tokyo condamné mso pe JBT hein Tokyo condamné pe BCBGT hein peut-être travaux pesa la ngote kota Fuji hein la ramoni ke mumbambe simbi peut-être yami balé simba ili soute on vandaki hein pour ce qui est vraiment que les ans de BCBG ne mutu basala ke ko wana ke 18 ans titre moko pendant 18 ans même pendant 2 ans 3 ans 5 ans kaka titre moko
c'est pas gentil. Mais lelo yango toye penza po toye bisabino toyebi te soki parmi bakozo esali ke lelo Nono Fuji aza esusu na wenge BCBGT toyebi te so eza cause wana ou bien eza cause mosusu na linga vraiment nazwa ye moko Fuji penza na téléphone mais j'espère que peut-être émission o ekoya na kosala yango penza na kozwa ye vraiment au téléphone alors invité nanga par téléphone parce que moi je suis loin déjà. Donc, il n'y a pas de musique. Donc, nous avons un téléphone. Comme ça, tu as un téléphone. Là, je salue mon vieux Médard Issia. Et c'est Kazali Bambote et Belé Nayo. Pena famille Nayo. Puis, je n'oublie pas sénateur. Bambote et Belé Naye. Donc, je continue toujours na cadre Kakaya. Ko la Kisabino. Masolo ya Nono Fuji. Donc, Nangongo Tozo Loba. Nono Fuji Azaï Suna Jube Pianate. Azo sala siko carrière solo na ye. Nous atolinga ba kabino mabanga c'est le moment azo sala banzembo na ye. Azana studio azo préparer makambu. C'est le moment ya ko contacter ye pour ayebisi alobi pe kazana producteur te. Ana producteur te azo luka producteur. Pour na minute yo makambu azo sala ngo na bokasi na ye moko. Azana muto azo ko appuyer te aza pena besoin ya ba appui parce que musique a passé et surtout sozana processus à studio après studio faut ça la ba clip et tout ça coûte de l'argent et c'est la finance et c'est nga moi mutu mo poisonga yo donc nzamba sunga ka Fuji pour na yo ki banzembo ne en tout cas ce sont de belles chansons de belles mélodies donc bon za la dessus te tous la kaninga zo c'est la biselo comment ya bien et bima en tout cas tous la décité donc ndeka mombambe zala ka tous la décité ndenge pe yango to kozala décité donc là je dis merci beaucoup vraiment na yemei penza yemei vraiment balobi Raf Ngindu l'ingénieur babi masola studio Congo Promo TV mino nyonso mwana ba feti to ke peton hiver yango au fête anniversaire mariage au retrait de deuil moi matanga bungo 500 mois batu azawana studio Congo Promo TV ezawana pona bino eko aider bino boye ba organiser makambo na bino très bien dans le calme yemo pe akolo bilili yemo penza na technique azala déjà wana pona osepe po image mo kitoko pe to suka apeka wana te ba epe bazana besoin basala ba clip donc et ça toujours na studio Congo dans studio Congo Promo TV aza donc le bandeni aza multimédia je peux dire ça aza multimédia donc nyonso bona ngoposa boko retrouver ngo kaka na kata studio Congo Promo TV. Là je dis merci beaucoup Ruth Bessia Boulembi depuis Ohio, maman na William. Bon anniversaire à toi bébé William, mon bébé. Ici Kozali, maman Sandra t'aime beaucoup. Mois de novembre, ils ont moi Nabino, Yona Donnel, na Christelle, na novembre. Na souhaité bino misatu ba joyeux anniversaire. Ya Donnel de Geleki, siko tozo zela ya William na ya Christelle. Christelle Mbia ici Kozali, félicitations madame. Haha, Babi, il y a des madames, il y a de Barbara et de Barbara. Donc, félicitations à yo, Babi, Tokos. Toki non, kanandinga Tokos. Donc, félicitations à yo. Et puis, bon anniversaire parce que au Baki Simboula, na mokolo na yo, na mois de novembre, oyo. Ma copine, je te souhaite de bonnes choses, prospérité dans ta vie. Oye bako gérer foyer na yo, oye bako gérer mobile na yo. Ma camion soit malamu épée famille yo na combo na Yesu. Je sais que on sera ensemble tant ma camion soit ezala prêt. Mais pour le moment, tozana noana, tozo lukaka kanenge to doucela quoi. En tout cas, là, déjà, ezala qui juste pour nous repérer ça va joyeux anniversaire. Na ba oyo ba botama na mois de novembre. Merci beaucoup. Et puis nous allons continuer pour dire que Nono Fuji juste après les solos on a chobete la bino que ndenga zala ki na BCBG et tout
moi bakana ekande ba musicien ezalaka na ba chef ezana bato mo bafinaka bato ba bouton po ozalaka ndenge wana malgré ozoyemba oza na talent oza na nyonso mais ozalaka ndenge wana. Mais juste après ça, après 18 ans ya carrière na ye na BCBG ndenge azalaki na BCBG ndenge évoluaki na BCBG, en tout cas azwaki vraiment azwaki idée pensa alongwa na ye asala carrière solo na ye. Donc na minute to loba Nono Fuji aza sur na BCBG te aza kosala carrière solo na ye alobi nouvelle opus na ye nde tolobaka nouvelle single na ye o azosala eza na kombo ya eza na kombo ya match amical. Abi match amical to éviter beta ndembo to bosa ndenge nini to yebango ka dans les jours à venir. Mais pour le moment o ezalaki ka o sabino ke Nono Fuji a commis déjà na groupe na ye alongwe na ye a évolué na côté na ye total la banzembo nini yango peut-être soki mombambe simba ki poza ki na pembeni ya Juibe Piana totala sikoyo ndenga za siko ye moko banzembo akobetela biso ekozala ndenge nini. Donc to souhaiter ka de bonnes chances makamalamu vraiment nyonso ezala malamu vraiment po na ye. Là nous continuons et puis to koyebisa bino ke single azali ko préparer a yebisi biso ke eza ya 6 titres. 6 titres donc andobimisa nzembo moko moko po bomesana nango abimisa nyonso mbala moko te. Azosala moko vu aussi que ezake azosala ngona ba propre force na ye, donc yango andosala moko po a échoué te. Là c'était juste ça et puis ayebisi biso ke azana producteur te azosala ngona ba propre force na ye. C'est que vous pouvez retenir wana déjà na tchaka ye nanga kotoyo pour na solo la na bino siko bien. Bokoti non boza ebele donc émission na bino oyo bande ko yebisa bino ba vérité par rapport ya Nono Fuji Mombamba R9 nga benga e Mombamba R9. Donc azaki musicien ba onyo so ba yeba ki était musicien o azaki ko évoluer na kati ya BCBG. Bon chic bon genre les anges adorables de Juibe Piana Sultan et Papa Chéri l'homme qui a Milo donc Coco donc Motopamba mobali ya pembe donc azali sous na bisoté azali sous pardon na BCBGT. En tout cas Nono Fuji amona ke asali ba temps ebele na epa JB Piana na nyonso asali ba force nyonso abimisi makam nyonso abimisi mais azui opportunité ka yo sala nzembo moko titre moko ka asinya Mombamba yango wana. Mais à part Mombamba atiane ba vocal na banzembo baningane mususu asala ne ba vocal na banzembo baningane mususu et puis nzembo ebimisa ka bango comme bazala ba pipio bazala ki bano babandi sika nzembo esala bango e matisa bango ezala ki Francis Kalombo solution ba yemba bango nyonso ba Mignon Abraham ba Jesak pardon ba G100 za Coco ba yemba ba Juno bango nyonso wana nde ba yemba nzembo wana esala pe bimisa bango ayepe ko sala Mombamba o ezaki titre na ye na album wana a réussir pe Mombamba ti lelo ebetaka partout koleka oyoka Mombamba ebeta pe eza toujours na bilengi nango. Et puis ayo omona ke vu ba année bela sali na BCBG c'est comme si azane na groupe azana ye bien mais attention ezozala mingi te pa na ye 18 ans nde na loba ekake eza ba mission mususu na 18 ans wana okoza ata na 5 na ba 5 titres signé les mususu 5 titres mais na 18 ans na 4 titres moko ye moko aluki que akende na ye ko évoluer place mususu ko évoluer na ye place mususu. Donc yango wana merci beaucoup Aisha Kashala de big dédicace na yo. Et puis Brianna Fischer, le professeur à moi à l'accès à moi na violent donc il peut à ça branché donc merci beaucoup Brianna. Et puis je n'oublie pas binonyo so meda ici à bozawana bozolanda kangai donc lelo na linga ki penza na sola na bino moi li solo oyo
moi lisolo opo peut-être bato ebele bakomi komituna bazomona Nono Fuji te, peut-être na ba répétition azokende te, na ba concert azomona la te, na makambo azomona na te boye bake à partir ya lelo Nono Fuji aza na carrière solo na ye azosala mais ya lobi BCBG eza ndako na ye jamais oke oboma ndako wana aza toujours ange adorable donc on ne sait pas à quoi ça la ndenge à combiner tous les deux choses ou bien à se concentrer na banzembo na ye ndenge azali ko évoluer mais toyebi ke tokosenga ka nzambe apambola ye ba bonne chance na ye to sopeli ye ba fleur to linga banzembo lokola mumbamba o akosala eleka lisusu mumbamba ne mumbamba ezalaki bato bande ko sepela nango yango eya lisusu eleka lisusu koleka makasi donc nga nazo pesoka ba bonne chance na yebi que tu es un bon musicien oza un bon artiste, tu sais comment te débrouiller, oza artiste moko za na charisme na yo, oza na éloquence na yo, wana nyoso artiste okuzala nango. Chaka mayele na yo Ange Fuji. Chaka mayele na Ange na yebi ke na ngongo bato ebele bakoloba. Akimiji be boye na boye. Donc bakoloba na bango kapo mokilo esalama kana liloba. Bato baloba kakaka mais yo yebi eloko esali ke ok kosa la carrière solo na yo oza pe le premier musicien te oza pe le dernier musicien te oyo alongwe na mouvement na ye po akende po pas Papa Chéri pe bato bakima ba danseuse bakima ba musicien bakima ba shai bakende bato ebele bakende oza mutali boso te oyo olongwe po sala mouvement na yo mais eloko kaka na kosenga yo okanisa na bolamu nyonso Papa Chéri asalela yo kanisa ta na yango ozala kwa ba mission msu te po oke epa na yo oke kosala bord na yo okoma kofinga leader omona Papa Chéri a moto malamu moto pamba donc kanisa ta na bolamu asalela yo zala toujours bien na ye parce qu'on ne sait jamais lelo pe place ok comme que simba te ok olinga lisusu ozonga obeta sous porte na Papa Chéri donc so entretenir ba bonne relation na papa na yo en tout cas nandimite que un jour soki frapper porte na ndako ya Papa Chéri akoboya koyamba yo akoyamba na motema pete po ba musicien boza na makambo ndenge donc toyebi ndenge bozalaka yango na sengi un peu du respect na moto wana po aza moto moko bien moto moko malamu moi je le connais très bien na souhaito ka de bonnes chances na vie na yo na carrière musicale no oyo oyambi na ngongo oyo ya kosala ke obima na ndenge na yo o évolue na ndenge na yo match amical o eza combo ya nouvelle opus nouvelle single o eza na 6 titres o kosalela biso ka ndenge oyebisi biso osala nzonzinga ya ba chanteur okozwa ba chanteur ndenge na ndenge donc nzamba sunga yo kaka ok liboso apeso mayele belé sagesse belé boigné belé oyeba ndeni nya kosalela là vraiment je veux dire merci beaucoup na bino nyonso bolandi ngai donc na sepeli makasi vraiment donc nzamba pambola bino oza émission na bino Sandy Show bino nde mutu bosala po émission eza po bino so bokoti botie ba vie na bino bosabone pela bosabone bosabone na Congo Promo TV bosabone pe na émission na Sandy Show bobando mona kake ebando kote la bino mbala moko donc so na sali live na sali émission ndo kote la bino mbala moko donc bosabone nde ebele pe vous abonner na Congo Promo TV vous abonner ebele na compte émission Sandy Show vraiment et cause à la pensa malamu mingi déjà pour clôturer mon émission je vais dire merci beaucoup à mon boss Raf Ngindou l'ingénieur boss so azama ele belé o asala ke bato ba évoluer pembeni pe baza bato mayele bato abwanya bazala bato ya babuzo bate ici vraiment il y a du sérieux ce que oye penza na ndenge ya pitopale donc yo moko ozonga donc et pas Raf Ngindou ezalaka vraiment du sérieux. Merci beaucoup à toute ma famille à partir de Mongafula donc ma mère, mon père, mes sœurs, je n'oublie pas mon frère, tout le monde.
Ici, comme nous sommes Congo Kinshasa, Nzamba Batela Bino, Apambola Bino. Ici, aux États-Unis, na Pesimbote et pas il y a bébé Nanga, mon cœur, ma complice. Joyeux anniversaire à toi, mon bébé. Elle s'appelle Donnel Soki, la Tona. Elle s'appelle Donnel Soki. Donnel Soki, ma fille, je te salue, je t'aime beaucoup, énormément, énormément. Je n'oublie pas Nadine Sala, couple Nadine Sala et Papi Amiba. Na Pesimino Ambote. Joyeuse fête na Christelle Mbie, na William, na Pibino Ambote, Ebele, Ruth Belsia Boulembi, merci beaucoup à toi. Je n'oublie pas Odito, Aïcha Kachala, Médard Issia, Brianna Fischer, donc Batou Nyoso Azaki connecté, Jocelyn Longo, Batou Nyoso tout, Bazalaki déjà na pour nous suivre live Oyo, donc Kalaté dans quelques jours, beaucoup déjà sur Congo Promo TV, mais pour le moment déjà Nyoso Daso continue à Facebook aux yeux, on continue à WhatsApp nanga aux yeux, on donc partout déjà, et si comme nanga ezali beaucoup zoyango déjà. Je vous aime beaucoup. Sandy show votre émission bolemba ango te pona baki mikolo yo ngana bino serré donc naza na skopona sala musala ona tangela musala ona tangela vraiment naza wana. Et puis je dis merci beaucoup à mon pasteur Watika ngate pasteur Placide na maman na biso Rachel na bosani binote. Et puis na PCP pasteur Mozart Bambo Tebele, donc pasteur de Nabukaka depuis Owayo, na salué yo pe nzambe apambola yo na ndenge bozoti kangate na mabondeli, donc nzambe ya sunga batunyo surtout vraiment balingaka émission oyo obazo chapé loboko. Et puis je n'oublie pas Michelou Atlantique Shipping, Michel Lukadi depuis Boston. Na PCOP, vraiment de bonnes choses. Nzambe azala vraiment na yo pensa na nyoso zali kosala pour la population au baza anakati États-Unis. Nzambe apambola yo vraiment. Donc merci beaucoup, merci vraiment, je vous aime, je vous kiffe. Okay. L'agence d'export et d'import Michelou Atlantic Shipping et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tinandako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelou Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuwapi.